lisolo oyo nazo solola kaka na bato oyo bazali en couple. Donc oza en couple. Soko oza yo moko homme seul. Kolanda na yo te eza mpo na yo te. Femme seul. Kolanda na yo te eza ya yo te. Mampuyiste. Kolanda na yo te eza ya yo te. Oyo nazoloba kaka na bato oyo baza en couple. Bazali ndako moko. Ezala boza marié. To boza marié te. Boza ndako moko. Boza en couple. Ata bobandi kaka lelo. Ata bokobanda lelo na 12 heures. Non, ata bobandaki lobi na 12 heures. Ata bobanda kala. Nazoloba kaka na bino. Ba oyo baza na kategori ya bato nazoloba te. En tout cas, ezali ya bino te. Lisolo eza kaka ya ngai na bato oyo baza en couple. Ya mwasi na mobali. Ata ya mwasi to ya mobali. Mais nazoloba ba oyo baza en couple ya bolingo. Ya bolingo. Couple teke. Bokendeke nzela moko patrouille po boza ba mbila. Ba couple te po bokendeke musala nzela moko. Ba collègue musala te. Nazolobela ba couple oya bolingo. Oyo bozali bobimaka. Bosangisaka nzoto. Bolalaka mbetu moko. Bozali ndako moko. Eza lisolo ya ngai na batu wana. Bandeko. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, boyokanga malamu. Oyo baza en couple. Nakanisa, bato ebele o baza en couple. Soki batuni bino, nini esangisaka bino? Ndenge nini boza toujours malamu? Ndenge nini boza toujours ensemble? Bolobaka toujours bolingo. Bato mingi pe soki batali ba couple mosusu esali 10 ans, 20 ans, 5 ans, 30 ans. Balobi ke te bolingo eza penza na couple oyo yango bavandi boye. Oui, pona kovanda na mutu bandeko eloko ya liboso zala na bolingo. Bango pe ndenge bavandi wana eza bolingo. Kasi eza bolingo oyo bino bozo kanisa te. Bolingo ezali, tango balobi bolingo ezali. Alors, yango nde nga nalingi naloba, bandeko. Foko yeba ndenge bovandi na couple wana, eloko ebazaka, bovanda na couple ensemble, bosala plus de 10 ans, plus de 15 ans. Ezali bolingo oyo boza nango te. Ezali nde sacrifice. Ezali nde ko. Donc faut pesa oza sacrifice na makambo yo lingaka na o lingaka te na mutu wana. Eza sacrifice mutu kontaka trop na kati ya bolingo. Ko supporter biloko olingaka te. Yango nde mutu ezo senga bo continuer kozala. Ko supporter biloko olinga kosala mais lokolo za en couple ezo freiner yo. Ozo lingo sala ngote. Yango wana nde ememaka bino na bata ebele bozala ensemble. Surtout kosalaka oyo lingo sala moninga na yo wana boza ensemble. Couple na yo olingo sale plaisir. Même likambo wana osepeli nango te mais o adapte nango. Ndenge tomonaka
adaptateur ya biloko ndenge na ndenge toza nango. Eza eloko pona wana te me ochango kaka po eza adaptateur po fonctionner. Nakanisa boza na ba telefone, boza na ba ordinateur, boza na biloko mosusu, pièce okocha, to eloko moko okocha wana eza yango te. Mais bayebiso eza adaptateur soko che okangisi boye ordinateur ne okende bien. Ndenge pe bosalaka na bolingo na bino. Donc likambo wana supportango te. Mais boza ensemble. Sikoyo bolingo wana oyo oza nango na ye. Eza nango amour fute ozalaki nango na ebandeli tango bolinganaki. Ezali bolingo oyo ya kosupporte bozala na ye. Boso comprendre yango nazoloba sacrifice. Po fozala na mutu fo supporte eloka liboso kozala na ye. Po mutu mususu okuko linge makasi oluli ye ndenge nini. Mais okoki ko supporte ozalaka na ete pendant une semaine bolalaka bisika moko. Nakanisa bato baza na mibali to basi bamakangu o bayaka bakendeke ata boumeli ayaka lalaka pa na yo pe akei yo pe ere moko kelala pa na ye soki bozalaka ensemble te parce que soki boza ndako moko ekoexplose elingi koloba okoka kosupporte ye te meme olingi ye ndenge nini meme olulaka ye. Yango bomonaka basi mosusu abimi na mibali oyo penza ya gu ya bato ebele mabali oyo ya gu na ye te. Ezali alingi ye pe non abali oyo aza mwen kitoko ke oyo alingaki ubi aleki wana leki mingi na makambo ebele oyo asepelaka. Abali oyo ase parce que akoko supporte o wana. Mubali pe ndenge moko atiki basi ya kitoko abima na bango aye kobala mwasi moko oyo akoko supporte makambo oyo ya akoko supporte makambo mwasi wana. O comprendre? Mwa muke. Donc ne bandeli bamonaka pe bongo epa koko supporte ye na ndako. Alors soki boza na ndako foko yeba makambo echanzaka selon mode ya vie ndenge kendeke. Eza ndenge bolobaka ke mwasi soka aza na Congo azalaka calme soka komi na poto mwasi achanze po eza mboka basi te bandeko. Ezalaka bongo te bino boza na couple. Mboka mwasi ezalaka te, mboka mubali pe ezalaka te. Po soki totali malamu. Na Congo, boutolanda histoire, pasteur wana bomi mwasi na ipona nini? Po mwasi azo domine. Po mwasi akoma kosala makambo boyoki kaka. Elingi koloba, justice moko te eloko moko te ekomisi mwasi wana teti. Kaka nde bozui na ye. Na poto pe eza ndenge moko. Eza nango mboka basi te. Soko zali okabwani na mwasi na yo. Soko yebi koluka mbongo na ndenge na bien. Okoko bala mwasi mosusu na facilité. En tout cas, na ndimito banogangage poto za mboka basi banyokolinga. No. Eza nango mboka basi te. Po bana pe bagangaka te poto eza mboka na biso. Po bana mbaka na priorité tro. Yango wana tango boza na couple. Foko yeba pona koumela ezali sacrifice na ko supporte muto oza na liboso. Soki pe obali oza na couple na mutu po apeso mukanda yeba ozo supporte kaka. Pona kovanda na ndako moko en tout cas folinga ye. Même olauki ye bolingo te. Même ozaka na posa mukanda mais fo olinga ye. Po soko olingi mutu te olingi kaka mukanda na kanisa une semaine pamba tango ozolala ne eza ba cauchemar. Chaque fois tango boliaka ensemble eza ba cauchemar. Elingi koloba boye. Mukolo kozwa mukanda ngo soko kimi kokanisa na oteke oshini mutu wana mukanda. Non. Osali penza musala oyo esengelaki te. Osouffrir penza
po vandi na moto yo olingaka te osupportaka te pona mukanda onyokwami vraiment en tout cas ozwaki vraiment pasi tolo oyo kobeta ke nalingaki kaka pona mukanda bato oyo bamonaka neti makambo olobi eza bien mpo bazalaki bisika oyo oza kovivre bacauchemar wana te na kati ya motema no bango bazotala kaka ozalaki sans papier okomi na papier alors yo mpe moto oyo bashini mukanda kokanisaka teke bashini yo mukanda mwasi to mobali oyo alingi yo oyebaki deja ke oyo soki mukanda te na ndako naza nango aninga koya na ye te aza vraiment na beauté mwasi yango aza na beauté mobali yango to aza na biloko nga nalingaka to apesaka nga eloko nga nalingaka mpo moto mosusu akozala sans papier ayepa na yo kokanisa taka nga maboko mazopesa biloko mpenza yo olinga kozwa ye alors mokolo akotika yo ntango azwi papier kosilika te ate kosala mawa ate kosala pasi me koexplose te parce que yo po profite oprofite eloko na yo olingaki ye azalaki sans papier azalaki na nsima na yo alors zala na ye sepela na bamoma wana bovivre soki akei te atikali wana bolingo na bino continue mais soki akei okoko regrete mais kozala na mawa te donc koregrete eza na français mawa mpe non mawa elakisi souci eza mpe na français mpo soki nalobi okoko regrete mais kozala na mawa te bato bakoloba eza ndenge moko te koregrete eza eloko mosusu souci eza eloko mosusu alors okoko regrete nazalaki na sans papier oyo kitoko tozovivre vie ya couple kitoko bien sûr maloba tolobanaki mpona kolobana nayebaki ke ayaki mpa na nga mpona papier ayaki mpo na nga mpona ndako ayaki mpo na nga epuis mobali ya kitoko boye na bakalite oyo to mobali oyo asalaka boye na bakalite oyo ou bien mwasi oyo ya boye nakoki kozwa ye te soki azalaki sans papier te soki azalaki moto ayaki sika te soki azalaki te azalaki na foyer ozo comprendre donc yo mpe fo sepela na konti na yo otiki obosani wana makambo te ozongela ye après olobaki o soki mokanda na nga te nde boye yo mpe moto ozwa mokanda makambo te okendeke partout nasinaki kaka mokanda nga na kolinga mwasi ya boye mobali ya boye non yo zwi oyo alingaki ye pa zwi oyo alingaki nazoloba toujours na bato bazalaka na couple alors bino bato boza na couple soki omoni ke bowumeli bosali 20 ans 25 ans 30 ans omoni ke olingi sika omeka vie ya yo moko ovanda yo moko ata bosali 10 ans ata 5 ans en tout cas kokosela moninga makambo te soki olingi oluka likambo mpo ekabola bino en tout cas koluka na yo mingi te kaka ndenge bovivre na vie eza na likambo oyo omonaka mabe okoki koboya na yo bokabwana olingi bokabwani eza nango facile bosali yango surtout soki boza na bino na babien ya kokabola te neti basosiete babiloko bosomba bino kutu boza na ntina te meme olobi na mwasi noke nakomi na mwasi mosusu ubi nalingi nazwa mwasi mosusu ou bien olobi na mobali na yo nasi nalembi nanga bolingo na yo bolingo esili nalingi nazwa mobali mosusu olobi ata ekotya mobulu ata kondima yo te ata koboya me yo preparaka bokabwana soki oza mwasi olingi mobali abima na ndako me oyebi ke maloba oyo ndenge ozoboyela ye akokangama yo aolinga aboya yo te alors okosala ndenge nini okobanda oluka ndako sanki ya yeba
kokende kosele makambo te. Soki mpe ozwi mutu loba na mutu wana abongama okoya kokota na ndako na ye wana okokende lese eza nango pasi te. Nayebi basi basala bongo basololaka mpe na ngai toza na bango mpe na relation bien. Abima na ndako na bana mpe ebele atiki mobali akomprendre te mwasi mpenza akei ayebaki mpe ke mwasi akomi na motu mosusu akei ekeli nango mpe calme. Nayebi mpe mwasi mosusu mobali akei mosala ye alongo wana ke kota pa ya mobali oyo alingaki baza mpe mboka moko etiaki kienemi me ekendaki gravité parce que akosi mpenza te atie lokuta mingi te na makambo kuna to atiene lokuta te ou bien atie lokuta moke. Me lelo ekoma mobali aninga boya mwasi ou bien banda kala kofondele makambo ebele po kaka boboyana bato bamoni mabe bamona yo malamu tina oboyili ye oza na raison. Moko boya mwasi na yo avec tort mabe eza nango te. Okoboya mobali no avec tort po ba raison o bakopesa yo mikolo wana e osalaka nango kaka 2 ans suka 5 ans. Sikoyo nakanisa soki yo ningo banda vie sika na ndimi to kobanda ngo après 5 ans no ekosuka pa ekosala kaka 5 ans simokufi okozala na bomoi lokolo kozala na bomoi en tout cas koluka te okosa makambo ebele kosa ta moke. Soki nazoloba boye nazalaka bisika bato bakosaka te me na bamboka nyonso ya Europe polisi ye moko moto aloba yango nalobi bamboka nyonso kobanda na baportugal oketi na baangleterre oketi na baeurope de l'est basi oyo baboyaka mibali na mibali oyo baboyaka basi 50% makambo bayaka nango eza lokuta. Alors mbila soka lobi 50% eza lokuta elakisi boye plus de 50% eza lokuta mais akaboli onka na katikati po esala mabe te po koto bazwa 50-50 mais bakendeki na 80% 90% ya lokuta misusu kutu bakendeki na 99,9% ya lokuta. Bandeko ozoboya mwasi po banda vie sika osoki na luka bamba kata lokuta bongo ozoboya mobali po kele na vie sika ozokende na kabamba kata ya lokuta bongo alozokende pe siko obala mwasi mosusu ozokende pe okende kobala mobali mosusu me ndenge nini osuka mabe te to soko osuka malamu ndenge nini osuka kana baproblème te obe ndenge nini omona te osentir teke na memaki makambo mabe soko osentiraka bongo po memaki beya mabe lokuta nde ozokende tonga vie ozokende tonga kope moko ya un jour te okela makango moko ata ya 1 semaine ata ya 2 mois obemano balokuta na lokuta wana boza na ta moke momemi lokuta na mokili po ozoboya mutu o bozala na ye siko mokili wana bango baza pour yo bakozala na yo bandimi yo sikoyo tango mwasi oboyi akei mobali oboyi akei yo tikali na bafanatike na yo wana na basupporter na yo kasi basupporter nyonso badécouvrir lokuta ekozala ndenge nini bakozalaka bafanatike no te surtout soki mwasi yango azokipe na yo te oyo oboyaki ata azolala na fulu me azokipe yo te azokipe makambo no te azolanda mpe te en tout cas eza passeport sa 5 ans ozala na bafanatike toujours ebele bafanatike no bakopesa kombo oyebaka te bakobengo biloko nyonso ya mokili oyebaka te ozoleka bozomona oza bogar mobali moko kitoko tala bakombo bapesa yo okipaka te otiaka kate ozolia na bango ozomelisa bango biere ozoseka me koseka bozoseka masolo mosusu ozokomprendre te bazotongo sur place
ozape mwasi ndenge moko lokuta wana bamba ya kosakana te ba supporter na yo o bayambako balobaka mwasi atembe otiki ye na defo kaka na miniti wana masolo bazobeta yo zoyeba te bazoseka yo na bakombo bazobeta ya kombo no yo zoyeba te yo zokanisa bazobeta lisolo ya voisin moko ou bien lisolo ya baétranger moko me yo nde oza wana sikoyo ntango kosupporta ngo nayebi te moto oyo boyaki bisika zali lokola kipako te ezala bonga ezala beba ye kuna aza na monde mosusu akende deja samba fanatique donc ndeko yango wana yo oza na couple yebaka ndenge oza na couple ezali sacrifice ezali kosupporte eza bolingo me bolingo oyo bino bokanisaka teke nalela mobali na nga yango nakangama na ye nalela mwasi na nga yango nakangama na ye non bolelanaki makasi bozwaki bavertige na ebandeli après 5 ans après 10 ans après 15 ans moto apesaka moninga vertige aza te kaka nde bomesana bosekaka bozalaka bien grâce ya kosupporte moninga grâce ya basacrifice grâce ya dialogue donc biloko wana moto ezotinda bozalaka eza bolingo ya premier jour te alors siko ntango bokabwana ebongi bosala ndenge nalobi waninga boya moninga en tout cas lokuta ezala moke baseka yo bafingo na ebandeli bongo mikolo koya okobota mbuma kitoko nazoloba na bino mpo nga nayebi yango banda toujours nazala minere yango nayebisaka bino ke nalinga kobala te kobala nazwango na valeur te mpo nayebango banda nazala minere natanga yango koleka kelasi nayebi yango vraiment kitoko ya kosakana te yango nga na bujeunesse na nga naponaki kaka eloko eza très important kosangisa nzoto bilengi elengi gu elengi elengi bosikoyo te sikoyo na ba 54 oyo faut changer méthode ata bino moko boyebi yango ti nalobi bongo mpo na baoyo mibale deja bakomelinga c'est bon tokos en tout cas bato baza ebele balandaki video wana me mibale kaka bakomi en plus boza mpenza na beauté bokomelinga c'est bon tokos mpo na papa roboka merci d'avance nakobenga bino tokosolola ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache. Donc, Maxime Tolo Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelengi ya combat congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.